Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, comme on a souka na mona maman langa na retour c'était un peu ça. Accident, Koufaki Abela, qui ça c'était quoi? Elle était bon. Pour comprendre les Kati vraiment les facilité Mati, tu vois les Kati mais ça c'est les caractères toujours boué. Les vraiment facilité comment la montazo les labourer vraiment quand ça la rapporte c'est ça va découvrir parce que oui la réalité mingi ya batouté et ça vraiment facile Mati courage aux zamambeyaka et comme il a rabattu pour comprendre Kati na biso ma mère. Aswanga pour mon dia on dit anda zilande pour mon ngandi na boy na ba babinga ngachoko donc na mukie mais na munene tout le monde a la photo bon on a la photo on va publier ngama na radio donc c'est na télémi bo santé que jo télémi na so la fille azwanga bandanga ba plan ngasko tellement na za déjà muta filmé la tala ba novelas ya tawana on a le téléphone te pendant te ba novelas mo ba dona beja ba Colbis ba Stéphane na yite na yebinde ba embrassa na zui na mana bando PC ba lèvre c'est la gueule yo kana silisa na bando PC ba lèvre pesa ya zo maboko na ngaka mo chebo pa na santi chiffonné na bi OK c'est que awa ba touchaka pa lèvre parce qu'on a la délégation dans la l'habité qu'on a la maté zela c'est pas tu benga la l'habité zana la kiso avant ce qu'on a quitté chez ma pampa yaka azunga kotinga bi amando bouger ngasko bouger maman je te jure baba si baza maman limbisa les émissions hein maman ils a une partie ya azunga matanga bo atiminga denope ngabe na cha e bandesco vitesse papa no ki mus no mbaliboso siko no ki muselu te menga mbaliboso leka tu no bosa na makambo bele ebi ngamba liboso na se master ba mama like Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Balanina Biso ya Congo Liziba TV, Balani ya Kevin et Panda le Kechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon panzi sango ya solo, le vraiment toza awa na bandal, précisément na Chibangwana, toyeko solana ndeko na biso. Oui, que au monde kala monde na raté to ça ne to za rubrique na biso ya émission na biso kati to boye balelo ma kati na ye o ba bengi bongo na kombo ya Matika Songo eza première fois ni awaleka na Congo Liziba TV Mati vraiment ça biso kati na ye to ba balelo kati ya Mati vraiment na bikira ba fan no balingaka ete pour occasion ya kota l'émission o na Congo Liziba TV pour essayer ça ba to la ba Gastino Mangala ba bi bar 30 jours na Montréal sans ba bi da Chichibola da Julie Weston ba yeba na tout ya Londres, bana tout ya Ngwanzu ya Chine précisément. Bientôt là bien ici na Canada wana epa ya Gastino Mangala. Na monité toza lolande onangai kaka Matika Songo, Trosolane plus Katia Mati et kozala bien boni Mati. Bien les Kechu merci na bandegolon sobota la biso na Congo Liziba. Congo Liziba sita les Kechu. Yanga tina travailler. Maman bon. À travailler dans le Congo Liziba en tout cas tout le monde a eu besoin de sonner besoin qu'on en ait comme dans cela veut dire le travail ça se mérite ça se fait en tout cas bah big dédicace na bino tsubolinga ngai sans oublier ange de lumière cela veut dire que là au repos à Mateso à fou à bijoux na pesi bino mbote picho pacha sotali konko na Norvège oza makati tungarato découvrir moto mabiki batebeli bayebi Matika Songo na mso bokola ba bayebi ote bakolinga bayebo na rebuki na biso awa ya kati Matika Songo explique na bato batalo Matika Songo auta wapi Matika Songo abota ma wapi toyeba non Mati azanani Matika Songo né grandi à Bandal dans avenue Oyo 1 2 Mbanza Mombe Kimbanza Kivunda Balari Penzwa Lubumbashi. Donc je suis né à Balari 130 chez nous
tokangama na basankara donc tokoli vraiment na natif à Bandal natangi na baécole à Bandal primaire nabotami na hôpital nabotami na clinique chinoise ekangami na ngalima donc matika son oyo natangi na 5 anciens naza mwa liboso na famille nanga j'ai 15 bon 15 leki na sima nanga donc ni à 15 dans 15 wana matika son un peu de parcours natif pour bat bandima vraiment teke na vraiment mon Bandal bat mso kantana yako ya tenga mana natif à Bandal donc na ibi Bandal lo kwa poche nanga de ce mutala nanga na Bandal azonenga te keke sona na mutuka keke sona za makolo au kanga te na ibi Bandal kwa Bandal sona koti na lupango na bimansima sona koti kuna na ibi peke na mwana bimezate na sauter dans pour le début non je suis natif de Bandal na botama na Bandal. Matika Songo botama na Bandal année nini toroye ba si ça te dérange pas? Je suis né bah n'était quand même. Monsieur Bazolo Balaba on a 4 je sais pas. Je suis 1981. 81? Yeah. Matika Songo. Mokolo hein? Oui, on koma kasi. Matika Songo baboti mati ozalaki au vivande nous allons toujours ensemble na papa na maman. Bete sono bete na lisola mati na tongote bana toto so non mati. Moi je suis grandi avec mes oncles, mes oncles. Na koli na lupango ya grand-mère nanga cela veut dire que à l'époque ba mère bazaki so abebani na jona efazonga na lupango ya famille donc na koli mingi na ba oncle nanga ba Manumwendo ba Patrick donc ba oncle nanga na benga bango ba yaya ba koko nanga na benga bango ba oncle donc cela veut dire que ba oncle nanga ba benga ba oncle na bango banoko ngaskoli na benga ba oncle na bango ba koko na benga bango noko bango na benga bango ba yaya donc nakoli et pas na famille à maman koko na nga na ramwa trop brutal donc na ki seto sakana balabala seto aba miki Bandal kaka seto sakana balabala neti moneto za a avenir au na sala malongi na lupango de malongi na sala na lupango donanda oba kombo nango bato ba yeba bato ba hotala mbanza mwembe natanga déjà kombo nango avenir mbanza mwembe neti lupango toza l'époque tokola ngoma banda bima bon na maman na banda donc yana robina seyo ebika na nga ezaki so na osakana na ba master to nini de ce ka mutaleli babi akangam na beti de mère na biso banda obetanga mona kolina ki bomang ça veut dire mère na biso tana botami na maman jeune abanda ko betanga na niveau de gamwa na liboso ya ezakinga abanda ko betanga na zai vraiment mon boulot atana banchi ki atana dinozai bib nando bunda pampamba de naza kanda mukuse se mutalo balanga na obule neti ya olekelanga supérieur nanga donc à l'état yo solo banga à la chambre à mon plan. Donc on a collé un peu moins bon, on a ba master, on a beti bali na Bandal, to beti sans équipe. Na longue ba Bandal, to somba le pan on a yolo, na vandi na ba commune belé, na vandi na Kalamu, na vandi na Mbinza, na vandi na Masina, na vandi na Mongafula, en tout cas na sillonné un peu. On a autant ba oncle tona maman tona. On a famille maman, zaki ce que ce mère na bebani lokwa na ba oncle na e. On va chasser biso. Ce que grand-père grand-père nanga azaki nambong. Donc grand-père nanga c'était le Kasongo Onazwa, Kaski Kasongo Kibula. Donc yazaki moni ba compagnie nyon soit limité format, il était proche de Mobutu. Donc Mobutu pas fond la compagnie na Kisasa na Congo. Faux signature na. Parce que côté il y a maman pe, wana côté maman, côté papa pe grand-père nanga azara pe na mbongbata Mobutu car donc disons bandai ko wele langa ko to na mo liboso ko to mo liboso banda ko wela welanga mais mère na biso abanda frapper nga vraiment na biso na niveau de gars quoi sentiment que soit bien beto betu donc nakola mo bolo yango mona ya monde na zaboye nalinga moi so nalinga so mutu nalinga so mari misambo na bokio Fanny Misambo Fanny Misambo Katalea. Bébé, tu ça va? Kende malamu, bye. Bisous, bye. Donc, nazaki soki na
yango mona lelo afani poto akimsinga mama loba yango mona lelo na trop chaud na malgré kokola na nga mais na lingate muta amatenga muta zala likolo na nga et soko zo loba nga na loba te na mona neti bien te donc soko lobelo mo ke toucher ngai je réponds facilement mbala mo c'est pour monique eza mabe na répondre que mabe o tche maboko to tche maboko donc nga na viva bon nga na viva te ko na tonga mutute naza na problème avec quelque chose na bengo na téléphone to na yo luko tie pa na bino le quelque chose pe simbité ka liboso na bino so bo sangela nga bo sangela l'essentiel naza satisfait na o na na besoin toujours de découvrir ka matika songo tant nous azali no mobulo wana sko famille zo lobati yo bitumbo zo bundaka na bato biso tokoli na famille mon boy famille na biso zaki soko bimi na lupango tato kola bato belé do so bimi na lupango ke mutu moko abundi bozongi na ndako mutu moko azolela bato ne obundi o bakotela ki hotel na beta munongo ba beta be bima ola na ndako te fo beta epo ya ola na ndako de biso tonda bunda lokwa banzoi so luki bitumba mutu moko omoni biso to bimi belé zo sa mama bino ndeni mère na botami na maman jeune que son âme repose en paix ma maman que j'aime beaucoup et puis mère nanga banda obeta ngai mon po vanda pe bo atune po ye pembene pe bo olobi o mama biso awanga ni na misabat awanga ni pe mo nanga te kina jeune nano mona nano ba bote oui à l'époque ça ko bota balelo te ko bota balelo komi nango que moi moi aboti à moi ça muki otamba te biso zaki ba maman ko ozuize mi eza soni ya famille. Et ça sonne ya famille donc faut ba luka ba ke bois ka opa no mo boye faut ba luka ba pinir yo netinga mère nanga na zemi ngai ba kendo tike ti chez père na biso sko mère na bango donc au senti bo tika mère once qu'on auto comme solo na ta mère d'ailleurs ba tiki mère au sentir que bino bo pesi mo kongo mère donc na mère mo sa misala mère mo la mutuka ba nini va bino na commune na biba commune na te naïba communauté donc ndé savoir ba histoire na ebi moni mamoto nanga c'est vraiment ma vie privée donc privée na linga lo bango vraiment plus 4 plus 4 mais je suis né dans une bonne famille bien éduquée na kenda classe na sala ba marambu tout donc moi je fais na peu de temps ya âge nangai je fais beaucoup de trucs. Maman fait déjà toujours. Ma mère m'a laissé maman tkangai si je me rappelle dans la 6e primaire c'était à l'internat donc na mon mère nanga une fois ya suka na petite sœur nanga elle avait 2 ans batika kiazaki awa j'ai des photos na habité je vais t'envoyer ça au Tchango petite sœur nanga zaka awa parce que maman ya kana poto zamba faire ma bangombe dans ma ferme en ngombe belé dans ma ferme toi non déjà moi plus de 1000 ngombe mère ya rasko na wa bandundu côté ngana zaki na internat na kenda internat kuna aya na pak ba ozo biso mama bino za kuna na ye na bandola nembetu moko na petite sœur nanga na la muki na brossara na brosse na ye ya brossé 6e primaire 6e primaire donc comment on a souka na mona maman nanga na retour c'était un peu ça. Accident, Koufaki, Abela, qui ça c'était quoi? Elle était bon. Pour comprendre déjà, Kati vraiment, ils ont facilité, ils ont mati, tu vois, ils ont Kati, mais ça c'est les caractères toujours boué. Ils ont vraiment facilité, comment la moutazo les laboué vraiment. Quand tu ça la rapporte c'est ça va découvrir parce que oui la réalité mingi ya batute et ça vraiment passé mati courage au zamambeyaka et comme il a rabattu pour comprendre que Katina biso mati s'il te plaît tu évoluer oui tu changer déjà après au salivinayo maman fini ouais car on a internat on a
Ndeka na priaka, je vis ma mère, azongi na petite sœur nanga po. Kota maman on est seulement deux. Koufi omo loté. La koufité aza normal, je le vis, elle était malade mayo talanga. Abanda obela déjà, elle est venue me voir. Tovandi et tout nga congé na ngesi, je suis rentré. Il est pas zongi. Na petite sœur nanga après quelque temps na fin de l'année ndé na zonzo ndé na retour maman nanga koufara déjà. Na retour na ya kota hôpital à survivre qui tabelaki à Koufaki. Tant à Koufi ngape subul na baïb sanga pété babombela ngai na sola kaka. À l'époque il y avait pas de téléphone. À l'époque il y avait pas de téléphone, il y avait que des phonies là. Donc pour solana nakin il faut qu'il y ait une phonie et pas basango. Papa sango bapesi programme batindi lettre kuna boya sur la journée. Après quelque temps na fin de l'année je rentre na fin de l'année nazongi na te na vana zonga kin na ozonga sko na ferme na biso pokuna tozwa mutuka déjà kufa déjà ouais maman ça kuda on arrête ça kufa déjà yubo ebelote na ebelote tana yo zonga na internat et na yo zonga na ferme na biso maman moi Zara na maman biso pesa moi ne kombo Nicole pour maman na kombo les Nicole Kasongo je suis Mati Kasongo ndeza kao ketoka maibo kitabangomba na Nicole ya me forage na yoki pona yoka mna mboka na taliba ngombo babeti kara ouais quand je suis rentré d'esco ndoi maman o ba pesa moi ne comment maman sonde abima trop c'est trop bobo mbela po anini faut website na ferme la biso donc j'étais abattu KO la salle une semaine je mange pas, je me lave pas. Donc je faisais que pleurer n'aller là parce que Sotali mère nanga, elle était tellement belle et jolie. Donc azaki na mutema onga na zala. Dans mutema onga na zala yango yazaki nango. Cela veut dire je sais partager avec les gens, naïbo sola na batu, naïbo zana batu, s'il y a quelque chose à manger, je partage, j'aide les gens. Donc, et puis, nakoli na maman biso lokwa yaya na leki. Nakoli na maman biso lokwa yaya na leki. Cela veut dire que maman nanga za jeune a boti mwana. Nakoli grand-mère nanga a bokolanga, maman biso elle faisait que sortir, trucs de voyage, famille. Elle a une bongo, elle a une 2 parcelles. Donc, elle a fait tout. Donc, pour nous rencontrer, tu sais, ma famille. Hein. Mais maintenant, là, je grandis. Ma petite soeur, à Lekinga, dans Moulaï, en France. Donc, grâce à Lubamba Mbutu Gaga, ma petite soeur que j'aime beaucoup. Tu sais, tu as dit que tu as dit je suis rentré à Kinshasa. Je suis na bandole na kutaka biloko nyonso mama biso za la soute mère nanga ya na babilamba basani donc azaka vraiment organisé et puis ya bandola tellement propre et bien makasi biloko nyonso mama biso na kutaka chemise moko ya mama biso grand-mère nanga na mutu talboya bazo ngwa bibotikela ezele mbo mama na epole kinaza mwa mki aiba kudoyenda zana amona maman te pon azai mwa mki aibi ke bébé maman mo affection ka maman na mwana mais boye image ya maman azana ngote nana je sais pas donc image ya maman na mwana ça biso to l'histoire on a nini image ya maman na mwana azana ngote donc elle est vraiment tout pour moi yeah. Tu vois ma maman, la petite sœur nanga à Tikaki. La photo na tikala na ngoka ya moi ya petite sœur nanga na maman biso. Maman Matina petite sœur naie ezoleka déjà wana. Siko nazwa maman biso na miso. Na miso babasi.
nazo miso ba basi na mbebwa bien na zolo siko nazo mama biso non nakenda otanga classe et puis na yimo mke et à l'époque pas de loko wana po na bima Kinshasa il faut 5 jours il faut 5 jours donc c'est déjà passé là na koli maintenant là na commencé à et là on a regretté que maman nanga elle a 10 fois nanga te yango na lingaka te nde naza boye vivant jamais na kenda place mo bona moni mwana mwasi to mwa mbale ya manke maman bango na gifla makasi na gifla vraiment surtout moi mwasi donc moi mwasi moi muke a répondre maman mukolo mabe en tout cas pas nanga le kate pas nanga le kate que soit moi mobali loko aye a répondre moi mwasi mabe donc affection ya maman nga na ngoti ya on a tout na batu au monde na maman bino yo kandeni mais na papa ga mbongo père na nga na la fort mais naza affection papa te chez nous ça lingwala papa na nga za auto za la ba ministre ba longo auto za ministre affaires foncières ça ne fait bien je cause seulement là comme ça là donc naza le roi mondele donc affection na nga trop et kenda na famille ya maman. Ouais, voilà, tu me dis que je suis dit que je suis on ça m'a naé au moins évolué na yekin na zone na komutanga awa mais na kokasi tanga ate na zongi lisusu na zongi na première CO deuxième CO ton a passé classe deuxième CO ba bazong sanga na boy na ngai obiso presque famille mobimba kota maman totanga na ba internat na zongi na ngaki na bando tanga na deuxième CO na sa une école mon silo c'est vers Njili wana na commune na Petro Congo na lupango msusu ya grand-père nanga na longo na ye na songi yo non nazaki aimé cela veut dire tout le monde abanda wela ngai moni na pasi que maman biso abanda s'occuper na baleki na ye bani lelo baleki maman biso batu tout baza bien ba mso atinda ba na ba poto bazwa ta binoté comme ma kofi te ngai bi papa nanga na âge à 18 ans. Pourquoi il est naïbi papa nanga après la mort de ma mère. Pourquoi? Voilà na obetate eza mara caché. Nya ça pe na obetate. Donc et yo ko sala que na komi na Kinshasa na bande évolue na kina évolution tout ça là donc ngana mi bima lelo boende na zabo na mi bima na bato alibanda cela veut dire que j'avais nazai na master mombo tando vana naye ouais pas tout nda azangola to vana naye mwana na ebi siko na komo souffrir na tikani na pantalon les kachuma solo les akatiya na simba ça bien et pour ça omoni yango banda notre tengani ozolia bato tole balinga côté te tomba baloba bongo na raisonnaka na kokoza la shegi na kokoza la muibi na kokoza la pe kuluna mais na bundaki lelo pona kuma na telemi boye moi chemise na ngata moi ya pasio moi ni na mais quand même bato ba considérer la considération c'est plus important dans la vie donc tant ba considérer quelque part c'est que tu aimes bien nani kwa ni ya tena na moba ya zuinga les akaba tika bi moi simba ka caméra na pela na nyuko mana ko na ma bi na zakana ya on episode mara mushuza ya obetaki te kokonyo comme on est tenté que babengani autorité tant comme on va les faut le kasikoyo au bunda au faut son bambati au son balich bablo wana tu mère na bino zate na parlé déjà pas mikolo tu vois là donc il faut se débrouiller ba na bando se débrouiller na komo landa pe na ngamo boye mo so tiki caméra ngala osimba na ngo kana nenga ba je na chaka ba dans a soit filmer ba fête ba matanga silisi ko filmer atinga nga caméra te wana non te wana masana nga ona komi wana te pe na nga wana comment on équipe donc ngai na komara mukala ba vie ça veut dire mon est venu boy na ba vie po ngai
na kolito na komi kola mona kola sona batana ngate na makola na ba vie na internet nazaki na ba scène mona sala internet za kola collège za iloka na coin na ya ba fille eza kola lokwa na commune so tukutana na ba fille semaine de lundi jusqu'à samedi bomona na ba fille le baiser la férié mon boy ba sangi sebino dimanche tokutana na église nga siko na bando kota lycée ya basi na ba déguise na ba vie ba déguiser nga na se déguiser le quoi moi ba lightinga ba plan pona kota ka ba lettre les gars talanga omoni yamba lo baka pesa ba ocha TV na écran géant habito lo ngwana ba mabe ya batu acheno ba mabe ba bibuta no ba malamu batu ba otaba nga bolamu na nga filme na nga ya de secteur na sala nga kuma kuma na lati bilamba basi pokara ke kota lettre bona bike via na libenga mo mpe pona dame et puis nazaki roko nazaki mukna pona président bien le la bureau ya bavie mukala ya bavie mon boy ngata père na bino ra samso oyo linga na paleo na mwana bimate nga na bimse on c'est ti atana veni ka bona okolo na bimse yango moninga na sola bien na babasi na ebi babasi dans un matin ya ozana babasi parce que une partie de moi c'est ma mère une partie de moi dans mobile dans la mélangeant maman na nga na souvenir mon poto petite sœur na mon cousine na bando pexi maman mibali okate je me soukanda na gifla ando kata soso azo mambeli bezai ndako na salon karo azo mambeli ando kata soso na bamba sko zela mbeli ko na selila mbeli se ko elela mbeli ko ya te timi na talibo na tali mbeli na tete na tali sko le tana na pusa mata mambeli te mangabo na longoli tana pusa ne bo famille mon begani sko makila na somo na tiki mbeli me manga na hôpital même hôpital ba me manga na roi Baudouin même chambre même lit place maman biso kufa ba opéranga na chambre maman biso manga deka maman biso be moni chambre o mbetu o maman na kata mtema ba opéré ngai ya ba tongi ngai na bando lela la fille ayoka été et ça ke ayo zazemi nalingaki tellement na famille mutalingaki eloko ngaza te azwi zemie baketike pa mbali akoyi pe kana moloba sortir bando sale boye bato nyonso baotala bina na besoin bitootala te ka ya matifa mapeka anio komanda abandi olela leli na biseka kanga bio kangi bina ndako aboya ozonga na bisoki ya koti na porte lelo bomona na liste ya famille pour la liste na motalongwe sans héritage nazong sai azonga bandela vina e asenga pardon biso na yokaka yo na suka boete na mobile na yi toza mibali biso tout olekaka donc moto a vraiment lekaka mwana ya mama mosusu ayebo traité histoire de moi histoire mati ise biso tango bandeko mona ya makambo bandeko mondo yo lekechu place mambo yo beba siko ngo na ye na komokanga na vie na ngawa malake na ye bo filmer ba matanga ba feti na komi siko filmer na komi donc naza cameraman na venir ba ibinga cameraman na caméra te so mutaye ko nga na ibike leketwa na caméra na ete na louer caméra na yo yo pesi nga matos nga na kina sali boulot na nga na zwa mpe na nga pesi pa mpe na sali wana to sana bato yo sala ke kaki nga on alinga ko ibana nga partout poza nena nga linga te place mona ko ne fona yeba yo sala ke na yo linga fi mombo
te moi sal boso na vie nalinga sal boso na te na iba 4 classe nalinga première série on dirait la première série mais na vie nzoto moi si na 6e primaire et ça c'est ça oh t'as volé c'est vrai qu'il coûte kuna te king kaka te to zonga to les gars déjà te voilà non on passe oh là bukina biso oh les gars to les kawana déjà te to komana parce que bungi sanga na bungi sote ngala zonga zela te non non ça émission comment ça nous sanga sur émission Silibai mati ça c'est quoi non nakoli ouais nakola ndeni ta ba porno non rien du tout rien du tout nakola boy ouais nakoma na place combien nakola boy nakola sola ndelinga bien ma façon de parler ba geste nga maboko banini te moi c'était naza romantique naza tendre romantique na yebi vraiment ko draguer mutu moi lendele donc ko draguer ça ba domaine na biso famille ça veut dire to rater so na beti pan siko na 6e primaire siko zara ser na biso moka veni banini nga na kola beau garçon nga cigarette nde bibisinga mabo on a chaste nga vome zaki mère na biso vanda ba ser veni ba yo nga bat mando me manga ba basi parce qu'on a déjà éjaculé les gens à 6e an te le que tu es TVT ay bo kati ngolo ba makambo on dit ma bouche bimba yo tu wana sikoyo par rapport à tout sauter moni sikoyo vie non na ye bisa biso non 6e manator yo mbali bozo po yo ça aza moi mukete ana 6e ano éjaculé raté au sac le roté au ebinzo ta moi si ndenge ni 6e primaire ya bato musu bakola déjà na nzoto moni mibali msusu moi j'ai une partie de moi loba une partie mutabandundu donc nakola na nzoto na banda kola mai za mukolo na ofiango ouais azai ser kata non azai ser ezaka na ndeni yo za 6e abengi oyaka bozo konto ko moni ke ezakati yesera nga muna mama matika songo yo yaka te ser voisine kaka so ya laver ya ebsanga ka ya tika na skola bozola nani andaza nga mama mola te ebsanga ka ciao to ba kilote to non to teka o laver na ngai place moko izo selondeni ya zo sanga o ya lingi etanga ka o ciao o sabo jo ali bozo za na ndeni te ale ke chuboni boko mati ya to swana yakati ezakati te ezakati sute te ezakati non écoute ezakati mais c'est la télé eza problème te yo on continue to sauter na obetelo te auto sauter mati te ezakati o sauto sauter te le ke tu ozonga temps ba yeba ke mati za 6e primaire te ya on a lobité na ibima na zela na première mais na bima na moi si na 6e boso ka ndeni na aucun autre parce que na yoka rien du tout akangomba moko yo yaka te na yoka rien nanza mobali na za debout oui parce que nanza ba benga ngomba ni en français ouais ba mon ya ni non na éjaculate na éjaculate oh éjaculate na classe siko na 2e seyo ndesiko place ma solo deuxième c'est aussi histoire vraie pas nanchiki kawe ba ekiri na biso ba ya tolinga ba mo mesko masa na biso bobo masa na biso bobo azara na chibango vraiment le roi parler boy le pango boy ye ndako liboso batonga next ya ye c'est oti banchik to na ba petit momi parce que ezalaka to chali dessous jour yoro yana momi na ole ke tu biso to kengela to bandeni osalaka OK biso na biso to vandiana mutu mtosa minene nga betaka déjà nga beta te ebinde zaka bo vandi ante ba garza mutu pa beta zate mais tout le monde est yanké mais au mona ya mkolo déjà oh nga kola yanké nga bi bon lelo mo ba bino tubo rabayuma ngai na sa jaba plan o rien yelo ngolo batombi OK Pecho lelo uniforme Palestine chez Masana to bomba yango ezala ka momo ya yande ni babengai obinte to limorai pa wali moi opekuna vanda na pena lo mo pa ali mo teretika la ka net pa teretika la net nzo ande biso to linga to triker nzo ande yenda trikenga ende moi sina trikanga
tant que moi Monique terrain net kaba, je te dis, si la tombe de ma mère. Azwanga fo monde on est en Zélande pour mon ngande na boy naza babinga nga jogo. Donc naza mukie mais naza munene. Tout le monde a une photo. Bon on a une photo. On va publier nga mana radio donc c'est na télémi bo santé que jo télémi. Na so la fille azwanga bandanga ba plan. Ngasko tellement naza déjà mon ta filmé. Natala ba novelas ya tawana. Ba porno ba téléphone. Te porno te ba novelas mo ba dona beja ba Colbis ba Stéphane. Na yite na yebinde ba embrassaka. Pas quoi embrasser. Nazui na mana bando PC ba lèvre. C'est la gonde. Yo kana silisa na bando PC ba lèvre. Pesa ya zo maboro na ngaka mo chebo pa. Na sentir chiffonné. Na bi OK c'est que awa ba touchaka. Papa, lèvre, parce qu'on a l'élection dans l'habité, qu'on a l'angaté. Zéla, ce que tu as benga l'habité, zana l'accent. Avant ce qu'on a quitté, tu m'as pampa, yaka. Azunga Kotingabi, Amando Boujenga, quoi, bouger. Maman, je te jure. Baba, si baza, maman limbisa, les émissions. Hein, maman, ils ont une partie à ya. Ya, Azunga Marchanga, Siminga, Genope. Ngabena, et Bandesco, vitesse. Papa, non, qui maliboso, siko, non, qui mousselo. Temenga Baliboso, les Katunobo, ça n'a pas mobile. Et vu que Ngamba Liboso, n'a c'est master, bon, maman. Là. Papa, na komisko na position passé. Na remis na position te ya vandi na kiti na canapé na gumbi makolo. Bana ba rekate. Pas comprendre. Te bana lelo. Pam yasiminga ka na hanche na ngai. Aobin sangai ka na obina. Les enfants sont là. Ngongeleli na fse na suba bi okosuba na kati. Na bite posa masuba. Habite wana za masuba te suba na yebi na ngaka na suba. Okosuba na kati. Na sona suba na kati. Be ye. Un bon maître kaka. Un bon maître qui se respecte. Pas depuis on a pe nabima pe mbea nabima pe na créer l'issue nga mo créativité. Donc j'ai vraiment une histoire dans ma vie. Merci. C'est pas to bêtise mais babi masolo ezama titre émission ezama masolo à 4. Ça veut dire moto pas les can émission oyo il faut à mobile to moi si. Parce qu'on parle tout sur la les passé na biso mon moi ça bablo moi ça la raté. Bablo moi ça la raté. Tu dois chuter mais Mati qu'est-ce qu'on m'embamba Mati a internet il y a internet tant na zongi na moyo ko ki caméra papa yo ça que na komi master na yebani dans na momi na nga na beteli solo ana na linga esika wana tiko sina yebana nga jama kam na lingi sko moi mo dona linga lo kwa leki ya master na propre. Tout ça faraba momi na biso ba moni na rache bango et mo ba petit ne mo ya makura mat explication mat bani na yo expliquer bango et ça dit que leki na tombé amoureuse babani amoureuse a tombé amoureuse na nga tomba amoureux na e ezara bongo yango na bien yango mati ça OK pas moi si na ndo vivre né a boinga na est-ce qu'on a les pas na question n'entend comme on n'était pas bala déjà marié comme na bala mibale a tuninga ya mapanda bien akaya ya linga skola mulai abia mati so lingo décevoir ngate sko tamo skitoko ape moseka na essayer non décevoir yuti na sa mission na essayer non décevoir yuti pas to banda bolingo to yo beba na master nga on a dans ce que la fille na linga ye mwana mukie mazaika mulai na tangisier na lakisier ba téléphone bando ya ba vague na sombele téléphone don na sala mwasi o lelo ba tshana ndako mutu msusu ngasko na sala ngana zala bon ngaso na zu mwasi comme c'est moi mais mati tumda ko shita ba signaler biso malgré zakati vie wana na sauva siko masa wana tana comme na masa wana na sauva grand frère na bango na vie il fallait kufa na sauva et na kenda bombe quelque part ba olukisa ye ba proposer $10,000 pour na livrer grand frère na bango mais la livrer a été tant grand frère na bango aussi ça m'a ramené parce que na famille na ye ba tuninga olinto sa elonine
tellement bazali na ya na bango déjà zala na TV na sa montagne na besoin komara na TV Papi Tunda mutamemanga siko na TV na bandi TV na RTDV na longo RTDV na Planète Télévision na ke Global na ke Horizon 33 na RTGA nde sikoyo na ozwa copa internet abe baliport do ba yebisanga internet mo basale internet mo boy na bi internet non talanga na TV déjà na lona do ba musicien mama banga déjà pe pour libanga na liboso papa mba na kaka yo do libanga liboso vi na zona disque za papa mba DPL internet on a ya boy na beta kailo mo première émission na sapeka na Bandal na sana Sankara miel na sa na ma campagne première émission betalama bato bapel na ebsayo nga na bando vanda boy na vandi na papier duplicateur na rovanda ndeto vandi boy to mela mais na vanda papier duplicateur na bic na che téléphone boy ce téléphone est sonné na che boy zateke pour me sango ça bien te allo code 500 code dans la beta rétro verso place na zaba mtamona démonstration na Vincent Chulis atuna usala nini na peut-être journaliste internet okoko tsangate dans la côte belé après les lopes internet et jeux en plaire on a eu basi ba yembala moko basi ya poto bazo kita loko la mai na episode na moi moko lo ajibo na ebate na kabola ndeni mais na banda vanda kana moko mais ba na mususu go vanda non fente na ngo chebiso na kimaye mais na banda la tout le temps na ye moko quand même na banda sala nga babuzo bananga moko après bo panza na bino ouais to kabo ya liboso mo sanga mal liboso poto to kabona parce que nabima qu'un fidèle ngalo ba vérité na main fidèle to sala Facebook na Facebook moko ça veut dire que ba mina e karaye na bango pe na su keke za mina nga na ina bon na est-ce qu'on a mis moko mo botanga ya kinto ko mo sambal tanga zongi Facebook na nga côté bloqué na bosana ki ye azala pe na o wana de tanga na osola ba masolo intimité ndeto zaini na kin ya mona na azilanga ma 3 jours 4 jours appel tanga benga kaka appel kana moni koti esprit na ngezongi aboyanga na bondela na lela na za faible na bolingo na bondela na lela na façon nyos aboyano limbisanga bah il y a déjà bilé tout cas c'est comme non faut on a qui to qui ma be ma casse yasiko bazara yasiko na su na moi na potote na roma na monsieur Silemba di barboyanga mabanga na pesi ange de lumière en beauté place à ça abilo na tumbu na ngai ange de lumière le que tu es yo en tout cas j'ai aimé l'émission merci na lo babo malgré tout ça on peut chaud mais to bandila ngo ba senga na lo babo ce qui te taper quelque part à côté peut-être na ba dire na biso to na ba langage na biso on s'esquisse parce que c'est émission c'est son émission alba ki to lo ba masolo akati cela veut dire na bisa ki avant to ban émission oka ki na ba question za yo ba réponse za ngai donc cela veut dire na roki maté parce que il fait son travail et moi aussi na pesi mino so mbote bolinganga matika songo yeyo numéro contact nga numéro na ngaza bondumba ta na pesi te bato bazwa pesa kaka papa va s'abonner pe na matika songo pe na matika songo tv.com ya ngai yeyo numéro na ngaza plus 243 ya Willy Musheni 09 777 58 26 7 WhatsApp eza 09 97 14 40 97. Merci. Voilà WhatsApp. Merci à toi les Ketchou. Après à toi Kep. Tout solon après émission merci la Ange Noir et Ange des lumières. Ange des lumières, Ange céleste na bois qui limbondo limona zarananga ipet. Donc a parmi ba katinanga. Katina. Bakatina mais et puis na vani na venue quoi na moni na ozo ndako kana venue quoi na vraiment quoi venue vraiment na comme mukimo Matika Songo yeyo mais félicitations Matika Songo na Matika Songo TV ils évoluent bien ba fan tout bolinga Kevin pana bo sepela nga bo sepela Congo les bo sepela pe na Leke TV pour que ne peut s'abonner na Matika Songo TV ezala toujours dans les bons et on a pesi mbote vraiment na Gastino Mangala depuis Montréal on a na Canada bi bar du 30 Gastino Mangala depuis Montréal bar 30 juin je te salue.
Ouais, déjà le 20 décembre dans à Montréal, on est à la Sombele Souka Ali Campbell. Déjà le 21 juin mois prochain déjà dans la Chine précisément dans Guangzhou na eza Sombele il y a Chine boye beleka de bomesa ko ya mana ba Fred ici ba Dubaï parce que les ketchou na bino yeyo na sima kabe ya caméra za ki bongo Fredin Soki ya bansoki na vous êtes Lionel Kambi na Pesiombo tolobi Paul Welly sans oublier Tracy Kambi ba vie privée famille na Sandra Kambi. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.